nande na zatala yo mo tapi tala bon bali so ka position yo so na position na poseda pe na mbongo na c'est ça oh ya $10 au pesa $10 bon na $10 ce qu'on appelle c'est sima oyebi sima tiens au pesa ndeni sima yebi sima te na yebi penza atindiki penza sima mandumbo yende ko teka ndumba penza ndumba oboka ndumba premier qualité zanga ndumba penza ndumba biso abayeba biso keto aba ndumba siko na wanga na passage na senga mususu $10 nande na yota la qualité na ngande na mabele déjà hôtel matala sina pesa bilengi moko seki mobali atalinga ka bwa ko kate ale kanete aya kaka ifuna pesa lengi nyoso tu $10 senga 5000 francs eza bona senga 5000 te naza na bana 5 nazotangisa bana siko na ozwandeni ifo nazwa ka pona lesa bana na pesa bana talipa balia na musala wana kaka ozana bana naza na bana 5 nazotangisa bango na botaka bongo kande ba sente biso ya moko ki osali ba prudence pasuki ozuize mikaboye mobali azate donc si on comprend bien ça ba to le karana bango ça mon passage ne ba prudence pasuki yangwana ah bon donc nzambe na makambiza makambiza belé ko ya nzambe na 8 non yo utake Equateur oya na Kinshasa po oya osala musala kindumba vraiment nde bosala kandenge ni to sala kana eza mibali mususu bazala na qualité nango mususu akolinga ya boye mususu pa kolinga boye c'est que façon kaka ebele Zamba 8 nde tokenda wana na Zamba 8 tolati mwa biloko moko boye ya mikuse leo tolata biloko wana mikuse mobali aleka papa ya kasoko boye na kangi yo na liboko na makasi comme na makasi akoti yo na ndaku na makasi ngata 2000 ozana na paka juma likolo boye kuna bokanga batu na makasi soko boye pena tokokotsa biso to boye bakangi yo okotelema penati baninga ba omone ndenge ba osala soki ya kosundama soki ya kosala boye so boye tokofuye yo ti okay mususu ndenge na okenda na mibali to 5 6 na journée 8 na yepe kuna na yepe na baki tumbaku na ngana na sokoli na lali ngani so yango si ba 18h ifona kende na ya 0h donc église osani tant pena église zote de tant ka osala makam il faut ka kosala kosala ko entretien ya nzoto na bino bozwa ngonde ni po ba mibali bele to baka tumbaku risque pe ba mal. Bonjour chers fidèles internautes, bienvenue sur Tindika Tindika, c'est moi votre sœur Christina Radjabou. Kande Tokita Kana base sur le terrain pour nous remettre la news, l'actualité. Nous avons déjà on va s'abonner. Vous continuez de s'abonner parce que vous avez décidé, parce que Moussala cette fois-ci en tout cas, bon mais ça ne va pas biso en tout cas, vous avez l'actualité, na katia mboka na biso. Nous sommes les canaux vraiment Tokita sur le terrain comme d'habitude. Naza awa na paka juma kande tokitaka koluka kolakisa bino ba réalité à Kinshasa makamozo le kana kati ya mboka tokitaki na paka juma to s'intéresser na bande ko biso ya basi o bazalaka ba tutu abenga ba prostituée bandumba biso be to s'intéresser ki tokita awa tokuta na bango to meka un peu ko soana bango mode de vie na bango ndenge nini bazo vivre quotidien na bango nde toza na bango ceux qui cameraman nga za même langage nanga ko balancer déjà ba image bon pour comme la bino na banda beaucoup ka komona bonjour ndeko bonjour bonne santé malamu bien kombo nani kombo na Nathalie ozulu ba yolemba bwendeni te na njala depuis tonga na lete oli ete ndenge na meila no tite na osa musani yo salaka babia bino nyonso na paka juma bosala musala ya kindumba boteka kanzoto yo sko oli ete ndeni lobi obimaki te osala mama bien si tozala paka juma tosala kinumba to boy te kinumba peza musala no kinumba peza musala ezaka musala mususu ozoke na kosala musala biso pe tozaka bongo so ozoke na hotel ma o luka mbongo po ebikisa vina tosala musala ya kinumba attaque volonté te c'est que na ba vie o ekomela biso na vie ni komeli bino yo uti na province nini uti na commune nini o se retrouver en ndengeni
na uta na mbandaka siko na ya awa ndeko te ya te siko naza bana mibale na wale ndeko na yo bien famille na yo bien yo moko yekaka koluka vina na yaki kanga moko koluka vina nga bon ebikisa libota na nga ebikisa mwana nga nde na otangisa e na moni vi mususu ezate na sala kinduma po na mona ebimisela nga mbongo so ebimisela nga mbongo te na okosala yango mais misala osala ezebele ba misu bateka ata malala ba misu batumba tanguba ba misu basala ata malewa nyonso wana eza musala na yo pona nini poninga ka musala ya koteka nzoto ok toboyi te po ebele ba oyo ba mama mususu baoteka boye bare mususu tokendaka boye seta boye nini bobo mashe boye mwa mususu babandaka na vie oyo biso tobanda mwa mususu na ka vie oyo biso tobanda babomi mbongo na bango après ça bake kosala vie wana kande biso toza peut-être naza likanisi moko na vie nanga likanisi no eza nini projet na o eza nini au bandango depuis bandati le sali combien d'années déjà depuis na banda na rozala 6 mois ana kisha ça ana sali 6 mois donc yeko ya yo sali non pas même ina oui na sali vraiment naza ajeje na kina bon marché binga victoire binga ville nyonso na pasolaka donc yo tekaka partout soka te yo kendaka ti na ba commune oui nyonso c'est qu'au passage pas nous a combien jeje bon na bosse nga na bana pêche de $10 $15 na 15,000 francs na zui nous $50 nous $50 $20 na zui par jour bimana une belle comme ça par jour ndena zoka 15,000 $20 par jour na robi matin na 4 matin na 5 na zongi na ndako non na zongi na ndako donc pour ça fier na musala na yo linga rape musala no makasi oui na linga makasi pe ko tsilanga mbongo so ko tsilanga mbongo te na olinga te na linga ngo pe ko tsilanga mbongo vous avez fier nango oui na sala fier na makasi na mwana na yo za mwana mwasi tu mbani naza na mwana mwasi ni yape siko soki lobi akoli ya bien pour na musala sa mama na yala na loko te yakutunga na oluka mbongo po yazala bien kasi landa kapet musala mama zo sale ko contaminer pe mwana pe poni yango eza bongo wana eza musala na ye soka poni yango na poni ndenga na pona musala na nga ye soka kolinga pona poni yango OK na ozongela tout à l'heure bonjour maman yo komonona kombo na Léa outi commune ni ou bien outi province ni on se retrouver en Ndeni na outi na Bwende ça fait combien d'années ou combien de mois de posa na sali 4 ans 4 ans yo za doyenne 4 ans ebele bo outi Bwende oyaki koluka famille oyaki ka koluka vie na yaki ka kosala vie na nga kinduma nde on se retrouver na paka juu donc depuis kuna suna comprendre bando ça de kindumba kuna na Bwende na banda ko sala depuis kuna me na ye na Kishasa siko na futel bie pona ya koto na ya kusala awa me ndenge to sala awa to zwelo côté siko comparaison ya Bwende na awa nino banda ko gagner bien na musala na yo te musala ngo déjà to sala kaka ya kusala me to zwelo côté to mona passe kaka pona par jour to bimi par jour to bina ba 5,000 2,000 3,000 musala penya passe eza passe na 5,000 francs eza bona 5,000 te naza na bana 5 nazotangisa bana siko na ozwandeni ifo nazwaka pona lesa bana napesa bana talipa balia na musala wana kaka oza na bana naza na bana 5 nazotangisa bango mbongo eza te mbali apesinga ata 2,000 fois 3,000 na ozwaka pona lesa bango bana 5 mo ba papa bana na bazana naza na papa te bazana papa te na botaka bongo kande ba sente biso ya moko ki osali ba prudence pasuki ozuize mikaboye mobali azate donc si on comprend bien ça ba to le karana bango ça mon passage ne ba prudence pasuki yango wana ah bon donc nzambe na makambo eza makambo eza ebele koya nzambe na bongo siko na tuna na menga na yo kaka kibolataka ba passager na bino ba 5 prudence ba 6 de père que et pas soukate te to blataka moko kaka so epasuki ezui yo kamai na bango ezui yo kaka mais okoki pe kozwa pe malade na maladi kawa na mbala moko pe na liwa na malade nyonso pe vie ebebe pe siko mwete musala ngo eza danger eza pasi to ale na possibilité te po totika yango possibilité eza te so toza nango bapesi biso tolongwe tokei
siko bosaka entretien nzoto na bino ndenge nini po par jour ndenge lobi obimaka na bato ata 5 6 7 siko nzoto na bino bo entretenaka ngo ndenge nini boprendraka soin nango ndenge nini totretaka te mpo tozwaka bambongo ya kotraite nzoto te okendaka tala mwa bacentre moko te oyo baedaka bana basi bapesaka baproduit mpo na entretien te bapesa biso te siko mosala oyo un jour soki ba ONG ndenge ezotala biso bato ya ndenge na ndenge batalaka biso soki ONG moko eye elobi epesa bino mwa bafond de commerce bochange mosala oyo bobanda ata koteka estce bokolinga ngai na kolinga ngo na boya mpo mosala akendimi ezofuta biso eloko te ya solo Ok, cher fidèle internaute, nous continuons que solana moko moko baza tellement ebele to solana moko moko na si baza tellement ebele to continue ko loba ko solana moko moko boyoka makamnyo sondenge ezoleka. Bonjour de. Bonjour. Yes. Comment on a Abiga? Abiga. Oh face ni no ça. Biso basandu bato da ba face ebele. Na ngo sa le pe ki face mususu pe oyepe na sekisio te, muso oyepe na sekisio. Biso za bata face. Yo uti province ou bien uti commune? Okomo tuna ngali sina ba makamba ata yo moko. Te. Ata na uti province ata na nyonso zaka bamboka te sœur. On se retrouve à la Paradou Mandeng. Nous savons combien d'années on a fait Paradou. Na sali 6 mois au tu province. Na uti Équateur Bwendech. Depuis nous sommes sabota Équateur. Kasi te biso so to uta Équateur pas aussi bisate. Donc nous avons mandumbo yende ko ndumba penza ndumba oboka ndumba premier qualité zanga ndumba penza ndumba biso abaeba biso keto abandumba sikona wanga nani tuna na ba mtuna musu dese passage au senga combien passage na senga mususu $10 nande na yota la qualité na ngande na mabele déjà hôtel matala sina pesa bilengi moko seki mobali atalinga ka bwa ko katale kanete aya kaka ifuna pesa lengi nyoso tu $10 akakubaka kola pe c'est nde ozana yo ba kola nde ozana yo ba kola kasi te yo limbaka kola ngandeni mais ba négocier les marchandises ozoteka tu mukolo baza $10 pe olingo lexa nani client obo client nga pena nde na zatala yo motala na mabele na nde de tala sana pesa bilengi nga ka $10 muke na zeloka 20,000 na suki panga ko tekelo na nga libolo na nga na sibisa ngo na ba 10,000 5,000 te na sibisa ngo 5,000 te yo so tala nga bi tala na pesa bilengi tiko o sabi mingi position ni o ba yo pele kisite position nyonso na pesa mobali soki aye position nyonso na position na poseda pe na mbongo na ye c'est ça oh ya $10 o pesa $10 bon na $10 siko na pesa sima oyebi sima te o pesa ndeni sima yebi sima te na yebi aye penza atindiki penza sima na sima te siko on pesa $10 et si arrivé là on peut motoyer aye asa no masolo aye biso ke bobeta nzoto na nzoto apesa ta $50 sœur nga beta na nga nzoto na nzoto te po batebele ana kishoso ba malade ebite oui ba malade eza nga na kozinga ka pesa nga $10 nga na tio capote prudence si arrivé là on peut prudence peut pas s'occuper bon ça peut makambo c'est que bomi nga ite place wana la police ekoli abiso pas so paso linga prudence nga biso mba to kana kinio paso la prudence yo ke paso la prudence nga ndeni eko parce que na mouvement wana eza yete mouvement wana c'est que sali na nko c'est que wana soko bakisi mbongo te toko boma na la police ye ekangi biso nga pe bakanga nga te yo ebi mwasa nduma bakanga ka pamba te bozana mikanda e musala oyo c'est boni et bien bozaka basi ya policier au moins ndezana ngai ezana za mikanda te nga so na telemika na la police so na lingisi ka mabele na
Ah, wana siko soda na kokwea. Akwea pwani. Nafuta te. Futa te pwani. C'est la mibali na bino osana bango ba cop. Mibali te amona la qualité na ngai so na finir kali sumbala moko de sana sidi. Et arrivé là on peut déjà mutu moko aye passage vite fait oyibi epembo. Oyibi porter monnaie. Oyiba rapé. Na musala. Mana yibaka te bo pour pendana pour la mbongo basala ni ba yibaka so moni mbongo ekwe na tika te. Ana ezoko na ngai liboso kutu so na moni porter monnaie eza na se na signaler ote. Ah vie wana okene na so na chango na poche eso oyeba te. Ah bon? Ouais. Sur bimana ba tu combien na mbali combien? Par jour na bimata na 25. 25. Pourquoi tu te passes? Ndoto capacité. Na capacité de eza musana ngana sala kana capacité. Et comment de mola so na kocha ti 25. Muke wana soki bazate na suka na 15. OK na pe ko nini ko betsa na commune. Nyoso awa wapi? Attends. Victoire bon marché. Nyonso tu bisika nyonso wana tu yo ninga natangela ate baba internet bayeba bato balanda balandelanga te ngai aza posa balandelanga te osala nande na bavictoire na bacommune mosusu ndenge okendaka osala technique nini mpo atire bato bayebaki wana aza ndenge bazoosala ndeni nalatela bango eloko mpenza ya sexy ko nalateli bango kiloti ya mokuse asko nalati mabele ntango mabele mpenza naaki eboye mabele etelemaka wana adenda mobali sa amoni openza atika pete ifa benganga mpongo nalinga te nabima vi na ngai ke nakelateloka mabi nalata jipeti pantale mpe nake nango api se balinganga te ifa nalatela bango eloka bien ya sexy mpenza ko oya mobali amona mpenza mwasi te ifale ke akwea eza bongo ozala fier mpe na mosala naza fier ko na mosala soni naza fier ozalaka fier na mosala nazalaka nango so lelo ba ONG ezotala biso bato baza ebele oyo baotala biso bakoki koloba baya kosoutenir bino bokende bacentre boyekola kotonga boyekola kosala coupe couture tika mosala osoti bapesa bino bafond de commerce bosala ata mwa commerce otika mosala oyo te naotika merci ko ifale ke mosala yango ezala bien pa na nde naosala mosala nanga mpongo azanga mbongo te azanga mbongo te banda ntongo ti mpo nazanga mbongo te merci ko so olongoli nga na vi nanga omemi nga kote mosusu opesanga mosala seke mosala wana eza na mbongo so eza na mbongo siko nakolongwa nasala te nalongwa vi nanga nakesala vi mosusu bamosala okoma oteka ta na malala oteka ta na coin osala ta mosala mosusu ya koteka malala nakekauka na moi ata yo moko malala te malala wana eza ya mo te wana nyonso misala te wana eza mosala nazwa mbongo nini nango nazwa na kati ya ba 200 francs ça va opesa numéro na yo bato nde baotala biso bato misusu bazala intéressé na bino yakoki ozwa numéro na yo abengi aide ata na mwa fond de commerce ou soit na conseil oki olance nini message opesi numéro na yo bon na téléphone eza android ok pesa numéro yanga 083 63 86 953 Pense babengo bazio. Kasiko na WhatsApp bazio. Nyonso tout azwanga. Mais yondo lombi bien te oyebi kende za pe to kolongola pe bilambo olombi bien te bona makamana etalinga ite yo olomba mabe opesa biso bambomo ya mabe sikwana obotenga incompréhension kasi te bongo yo kolobisanga ka mbongo eza te mbongo malonga. Voilà, cher internaute, toujours na suka émission na biso, to sala ndeko na biso ya suka boyo kapé ba impression na par rapport ya musala na ana paka Juma. Bonjour ndeko. Bonjour. Bonne kombo na une bonne santé. Mbona nga mami, santé za na mwa bien. La caméra comment? On s'est retrouvé na paka Juma ndenge nini? Ça fait combien d'années à dépôt comment? Donc on a se retrouvé le lone to zabwe na paka Juma to sali 2 années tinga na sali 2 années na mwana na ngai. Na uti province ya Mbandaka. Mbandaka. Na uti Mbandaka. Na Boende. Boende te na uti Mbandaka. C'est pas uti ka Mbandaka weka ko luka vika ka. Na eka ke na mwana nde baninga bazoya baozonga menga na bike
baninga pe baoza na mwa bafasi moko bien or ke baoya omona koto pasi pasi na ndenge ni bazoya kosala nini nde po envie lobi oya osala nini bayeyebisa biso koto kite na ya boye nakuta baolata mwa biloko moko boye ya mikuse ifo sikobenga papa yaka neti nga nayebi place moko boye tokenda kosala ndumba kuna konimona ozamba 8 Quater oya na Kinshasa po oya osala mosala kindumba vraiment nde bosala kandenge ni to sala kana eza mibali mususu bazala na qualité nango mususu akolinga ya boye mususu pa akolinga boye pe c'est que façon kaka ebele nde tosala siko na zamba 8 betela na zamba 8 nde tokenda wana na zamba 8 tolati mwa biloko moko boye ya mikuse leo tolata biloko wana ya mikuse mobali aleka papa yaka soko boye na kangi yo na liboko na makasi ekomi na makasi akoti yo na ndaku ngata 2000 ozana moto ane na posa osala makambo yango te okanga na makasi nde okosala kaka bongo ozala na posa te na mbongo te osali soko na mbongo te ata 1000 fois ozana ngo pesanga po na kesunga ata mwana na pampette 1000 francs nalingaka ngo zamba 8 ko mwana yoka te seke bana lelo yeba zamba 8 tozwaka 1000 eza na komini eza kote ezaka na paka juma likolo boye kuna bokanga bato na makasi soko oboyi pena tokokotisa biso toi boye bakangi yo okotelema pena ti baninga baomona ndenge bakosala soki ya kosundama soki ya kosala boye so boye tokofuye yo ti ok esusu ane na mbongo te na kati ya poshane ata na soki ya na mbongo te totindiki ya kenda mais soki oza ata na 1000 francs na yo ya nécessaire ozwa na yo kaka susu ko moto aleka na mwasi ne bosala ndenge moto so moto aleka na mwasi sikoyo toderangeaka ndenge otamola na mwasi te mais so otali kaka boye il faut tobenga yo na malembe so mwasi amoni te omona kaka ere mosusu mwasi ndenge azokenda wana apres ya koti chobona mwa 2000 atikeli yo osali nini okamufle nango donc bino passage koto bosengaka 2000 francs ou bien 1000 francs na zamba 8 kuna 2000 francs wana po bimana bato combien po okangisa ata 5 dollars na combien de personnes na 5 dollars ana au moins ba 10 personnes to 8 personnes moi demi ana suivi ka kosunga mwana comment te musala ngo eza na ngona mbongo te vomi ata ko changer ko sa ata commerce ko te kata na point combien on se doit zo mbongo te yo kanisi mutazo kenda azwa 2000 wana na esengo to na passe il faut zo 2000 wana so 3000 mtu musu esengo ba ko sunga wana 5000 oui et sunga wana 5000 no wana oya kutoma kamwe ebele mwana azobela yo moko pe position afutela ndako siko kokana yo kate otika nayo ta pa wana yo moi musala mususu ezate ezaka kapana apa wana il faut yelanga mwa mbongo moko boye mutu soko olobi ke natika musala na il faut ya na mwa mbongo moko ebelo na ta 100 dollars et que aider to sali mwa fond de commerce sali mwa commerce na quoi 100 dollars et que aider te na fond au te kata na quoi sali ta mwa malewa dezala wana so ya ata na 100 dollars na bien sûr na ko zwa ngo mais eloko wana ko longba te posaka kana kezwa mwa 2000 a mutu wana donc posaka ezotinda okende kaka kopesa nzoto po bapesa 2000 kasi eza eloko eza na kati no ezotindika osala makambo wana donc seke ata moto azwi atio na ndako ya libala boye okofanda te ndako ya libala ana otie ngai ifo ozala na mwa eloko mpo ngai na kovanda kimia soki moto alobi ke te nazoyede yo ndenge na boye oyede ngai nazo eloko na ngai nakomi teka ntango ya pasi mpe ya bisengo mbongo mpe mo ezangaka donc yo so mobali azangi obimi libanda okezwa 2000 bongo biso tozala na mibali moko nde tozala toyokana ya ba aire mobali oke kozela ngai na nganda ya masanga ti 0 aire oye kolala na ndako mpo ngai naluka 2000 na ngai ata oye na baye million yo ovandi na ngai na oluka mbongo bozala mpe na mibali na ndako bapermetaka bino mpe boke esala mosala na bino bongo yo so oboyi obimiti okende api obimi na ndako na ngai yo oboya yo oza na combien po oboyaka ngai natika oluka 2000 na ngai ah bon tozala bongo seke tobika boye bakonzi ya mboka batala biso nde tovivre awa mwa 2000 fois opesa nsima boye na 2000 so oboyi nkuba mosu akozokisa yo boye mekana mpe na baclient mosusu apropose yo boye boyokani passage ata 5 dollars 10 dollars bosali mpe makambo osisi mpe abimeli yo mpe yanke abeti yo seke soki boza ebele te akoboma yo mosu akozokisa yo mais so boza ebele bobeti ye bino nyonso bobengeli la polise ekangi bokutala bakuluna ko bakuluna pena ya makasi yake alie yo mpe asilisi kosiba yo apesi yo mbongo te mpe escroke yo soki osakani bobundika bapolisier baprotégea bino te na butu bapolisier nde bazala wana biso mpe na bapolisier babashida na biso ti tobengela ola polisi ezwi ekangi ebeti yo yo lokoti makolo na yo kei arrivelako mpe oyibi client ayebi osala makambo mpe oyibi portemone nayibaka mpena ere mosusu ndenge azalaka mpo olongola bilamba nyonso te ere yonga na ye nalatisi yo prudence na nga ere yo sikoyo okiti elamba boye ere nga na osimba yo boye ifo natia maboko na poche nazwi mwa portemone nazalaki nango na bombi na nsima na nga na se boye
yo pe oya olati bilamba na papa ke nambangu paso mbana nga kutia obeta ye obanga paniki ya mobali okimi nga na se retrouver na porte-monnaie deux jours wana na okeli sudi kolote pa baninga okesa bango menace na vandi pe na ndako vous avez fier na musalo fier ya makasi so babi ke pezo mbongo tika o matiborozo nga na mwana na zuna kei na tika umende na zaboy so pesinga mbongo te soki oluki libala ozwa ngai te il faut longolanga na million na vandi mais eloko wana nanu penza bon nayebi te okendaka mpe église ekende église osani ngai ntongo nyonso pokwa nyonso na okenda ndenge naza boye nakendai banda 5 heures kokoma na ngai nyonso yango ti ba 18 heures ifo nakende na ya 0 heure naoki église osani tant mpe na église eza te de tant kaka kosala makambo siko entretien ya nzoto na bino kozwa yango ndeni mpo bamibale ebele tobaka atumbaske mpe bamaladi po des fois mpe ekoki mpe koarrive mpe bosala passage na client na yo prudence mpe pasuki so prudence epasuki so prudence epasuki mpo toyokana prudence eyo epasuka te eyo epasuka tokangi yo tobeti yo so totiki yo na la police ifo opesanga mbongo nakota hôpital na prudence mbongo ebele okevi na yo kozwi mpe maladi mpe akoti mpe ndako mosusu ndenge na okenda na mibali to 5 6 na journée 8 na ye pe kuna na ye pe na baki tumbaku na nga na sokoli na lali ti pele moko na lamuki molango atumbaku bani esili po ekanga nzoto na lamuki otikala oyoka pe pasi te okoyoka pasi te okopanzana pe te okobeba pe te kopanzana mutu nde obimisa mwana opanzana sala tumbaku molango moko yake so olali boye bilengi kaka ti wana secret na bino tumbaku meme nayo ndenge ozana soki olobi napesa kasi sikoyo nake libanda nasombeli yo mwa sanfo omeki kosalela tumbaku batie na zolo yo ofongoli chasse ozwi mwa boye ofinika mwa nyonso wana boye na miboko na kati kobwaka yani il faut la boye po ekota bien eswaka na mwa minute yani eswe mais ozwi kaka pongi ke na olibere c'est quoi ezobenga ti baya yo yoka na eleki moye pe mobali aza na mbetu to olamuki okei donc si on a comprendre bien ezosoigne bino ezopesa pena omoni eloko wana ifo gouvernement epekisango soki te mais neti boapprendre nga mbali boso nayokaka etumbaku basalela yango mpe na ndenge sikoyo ndenge eza boye zwa mpendana na nice na na vagin na yo koti yango nyonso mbala seke obela mpena liboma yake mutu okekanga yo oyebi na ye te mobali ya mutu me bakobelokoa liboma okekanga mutu kaka na nzelani ah bon en tout cas na bato baolanda biso baza surpris vraiment eza eloko moko apprendre biso toyebaki te en tout cas vraiment tosepeli mingi na lisolo ya tumbaku oyo na ndenge osolo na micro na biso epesi vraiment elengi merci prochainement tokoya lisuku luka bino kosola na bino merci na balandi ya tindika Rajabu merci na bino nyonso à travers le monde bokozwa libakwa kolanda biso ezanga Christina Rajabu na kati ya tindika nayaki osola na bandeko na biso ya basi bino boyoki masolo betami awa eza vraiment intéressant soki boza vraiment intéressé ya komona lisusu bandeko na biso na kati ya tindika Rajabu bosala biso signe bokomela biso ekesala vraiment bien pesa mbote na bato baolanda ona poto partout message nini oyebisa bango partout kote nyonso boolanda biso ezala mibali to basi oyo baa na moye basunga biso tolongwa na milie oyo tolongwa na biso tomona pasi ifo tosibisa toluka mwa eloko ata 2000 fois ndeke tosungama na bana na biso so pena boza bato pena balingi biso mingi bokolukela biso mwa eloko abien bolongoli biso so botia tembe botina bamusu baya toza na mimi masolo wana so boyokaka yango ok merci na bato nyonso bazwa libako ya kolanda biso na kati ya paka juma na bandeko na biso ya basi soki vraiment bosepeli na émission bosala biso signe bosala commentaire bolike bopartage surtout bacommentaire na bino esala biso vraiment bien mpo to avancer to améliorer mosala nga na bino tokutani na émission ya sika très prochainement bisous bye. Siko kwa upanda wapi?
tomona bato misu batekaka ata malala na coin ke abokola ozomona eza kaka baquestion bongo eloko mpasi eza atake bato baoloba otiki bango ozaka bato moko ata demi moka bolina bino kaka keba misu bazoba misu makelele na bino ekota ebebisa vraiment mabe makasi pusana pembeni